C'est comme d'habitude, tu peux savoir des informations, et une nouvelle équipe, comme d'habitude, nous avons du au Canada, nous avons Rabisso, nous avons fondation. En tout cas, on est là, toujours bosser comme d'habitude. Voilà, maman top pour la bisso. Tant de questions, mais nous allons tirer les bisso. Maman top on a plateau. Merci, voilà, Bandiko Balandi. Ceux qui ont l'engagement qu'on a, équipe technique, le meilleur fan du monde, je vous salue. Président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, maman Angelos Karouane, maman Bijou Ketani, mon panzi à papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, Nalingabino Mingi, maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, maman Top Wato Yeyo, Kilo Aba maman. Tozo Linga, Toban d'émission, na Yves, mais na Kosepela Bongo, Yosimbela maman micro, pour le Kolabozali, Pembe Niwana na maman, Tokabola au micro Oyo Boyo, comprenez? Tozali na micro oyo to kabola yango une façon voilà une façon biso tozala au milieu voilà. La toute première question nazana besoin na tuna nanu mama top wato mama ni mama to PCP na mbote ndenge nini voyage ya Dubaï eleki lolenge boni. Merci beaucoup. Moi santé d'abord santé bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup na Yves Pan, merci beaucoup na Tadi Ngalapa. Vraiment par la grâce de Dieu, vraiment séjour et l'équipe Kitoko, voyage et l'équipe Kitoko. Très bien. Voilà. Mama Top, deuxième question. Ezali ba question to kende malé metolia elo kwango malé mbekande tolobaka. Il s'est dit beaucoup de choses. Avant nanona kota na question nangai. Vous pouvez nous confirmer aujourd'hui moto adressa qui liste nabino ezalaki maman si la bisalu. Bon, liste nabiso on a voyager au solo la qui a même na maman. Maman il monte à salle casting na. Maman sala rende monte manaiti. A salle casting na ye a monaki Dubaï a tout royo abenangai Gabriel Priska na Dite Akanda et puis Nasila. Abenga biso juste koyo ayebisaki moko ya ba bureau na ye Mama Elise na canal na ende abengaki Sila yo mtozana ba numéro ba ndeko nyonso bosala ka musala bengelanga intel batinda première page ya ba passeport na bango ba PCP ya papa Dani de Sila a nani à respecter aux normes. Très bien, donc si je comprends bien, maman Sila a fait que exécuter Bakombo au mama ni mama a pesa qui est pour y à voilà. Très bien, voilà. Maman Top to continuer to za malembe wana maman pour ma kambozali vraiment il y a somme. Mais bozala qui bino 5. Boke seniwana ya kochayo na business class. Ezali par rapport à quoi? Votre ancienneté, parce que vous avez plus âgé que Bango, ou parce que vous méritez qui en? Bon, quand tu as la business class, par rapport à des collègues, ils dépendent de la maman. Très bien. Ok. Tant que tu es à l'aéroport, tu as été que nous avons une business class. Tu vas dans un collègue, tu as natia plus que c'est plus qu'à moana. Ok. Baleki nanga misusu lokwa Sila Bisalu na pesi mbote lokola Gabriel Bolembo mbote lokola nani il était à Kanda tozalaki wana biso nyonso. Très bien. Tant to kendenge zalaka to l'équipe na checking bien tant ozalaka pour na kokende ba formalité wana bu pas dania benga non bino bosa yo oza parmi bato ya business class. Moi je ne savais pas. Il dépend des cas na maman ndenge. Très bien. Allons-y. Non. Allons-y. Voilà, Maman Top. Je sais pas, Lelo, tant au moni du Kambango, sali ma polémique, tant de débats, Lelo, Ndekobele, Baké n'a pas polémique, comme on a déjà, Ndekonabiso, Belvin arrêté le voyage. Alors, il s'est dit tant de choses, Nassima, il y a voyage, il y a notamment Dubaï. Au système Dubaï wana système kati comment net voyage à paradis donc jamais on va bêter la moninga li solo bande belé vraiment bazaki pena ya kokama ba mulino ko aéroport et puis voilà OK côté que la belle vie en fait ils a raison cause à la nini
soki tomoni ici là na voyage moko na maman Olive, néanmoins il faut tomona belle vie azala wana. C'est une obligation. Mais cette fois-ci à quitter. En fait, ils ont expliqué sur mon moké. Ils ont un problème des arrois moi ils na katiwana ou bien na ba o ebane ko lo marqué. Belle vie ndem de ça la liste pour ba tuba ki na kati to pe ba voyager, néanmoins maman bona tika ye nanu pour totala makambo mususu. Très bien. Merci pour la question, Yves Vipan. Belle vie passe à la liste pour la batuba qui est na kati. Quand les autres loba wa kesi là azalaika pona ko exécuter o batinda ki asala. Très bien. Même mana belle vie pe abana ko zalaka pona ko exécuter. Atika ko sala jamais que n'est pas maman proposer maman soit un tel soit non. Maman sala casting na yé moko. Maman sala ka apona rabatu yé moko. So que c'est payé apona tel de monter mané tinda saini a opona. Très bien. C'est ça. Bon ya belle vie na Dubaï te moyen ngana e ba makamwana ezate ngaba benginga. Ngaka na kena se présenter par rapport à appel nanga. Moyen na yeba ya batu oyo ekendaki bolisonga ki pourquoi en tout cas na yebite pourquoi yebite. Wana ndene yebite. Mais ils ont des commandes qui se choga à tout ça là une émission récemment. Alors oui ndenge belver qui na katité et plutôt à Dubaï té. Donc abosana relation wana ya maman Olive. Donc veut dire à comment na ka maman Olive donc il y a moni qui belle vie à moni maman Olive lisusu. Bete ba faire voyager lisusu. Il y a là sous Christian Shogati. Dis-nous wana. Bino bozali pembeni. Est-ce que ça na moi makelele moko te? Moi nous moi mikele kakite oyo. Makamba boye bimi. Na ebité Christian Shoga. Akoloba o soki akie de sous le bas chez Christian Shoga te. Abiso belle vie à côté sur le secret maman Olive c'est que na ebité. Mais biso na ndeto voyager na ndeto ye. Toti ko ata rumeur pas. Tout quitter. Amener ces années encore bien, tout allait bien. Makamou sope l'équipe bien, séjour l'équipe bien. Les solo pe beta makeo, et lo komo pe le kaka boyo, et lo komo pe zala quitter. Et lo komo retika le golo ba maté. Na éviter pourquoi choka roke na on a marqué na bon. Na éviter. Voilà. Tout qui est dans l'histoire, Bokiti première fois, na éviter est-ce que dans bali bosso maman top à mata avion pour tout le monde déjà bateau. Bazo commenter kuna maman top mali bosso yanga tout ça la boy et puis anglais mo lo bagi on a anglais 2022 te bon voilà anglais 2023 oh bricoler et dans l'ambiance à voyage des alaka mo besengo ndenge zalaka ka bon comme ta avion te c'est trop dire avion amunene hein OK bimisinga libanda mboka voilà c'est toute la première fois on peut s'emboter na maman Marie Olive Lembe Kabila mbote. Merci vraiment maman. Je sais qu'il y a un baloso mais très bien. Merci maman, je suis vraiment reconnaissante et pas inayo. Je suis vraiment reconnaissante maman. Très bien. Vraiment honneur au Pessinga. Na ba valeur non. Au valoriser musala nanga. Très bien. Na lobi maman merci. Toujours le kabata boy. Oh baba de valoriser musala na biso. Très bien. Batia biso na ba place na biso maman. En tout cas merci. Na banakola na hôtel à $1650 par jour. Na 10 jours on a sali maman. Au dépassé en cap on a qui suis-je? Qui suis-je? Na cause à l'ingratitude maman. Encore une fois merci. Ndé na tunaki relative sur histoire ndé botamboli malamu bovandi comment et puis nini en fait ça les maki pour on a déjà maman top tout on a déjà babilo on a tout monde ati. Donc tout le temps on a filmé maman ba ngeli zo bima ngeli bima na to mona liko ngeli donc na nyango madame poto mama top mama ni mama donc voilà on lui penza na biloko asikana tout monde ati relative histo olongi aéroport ya njili bokoma kinenge nini to tigelo pour 3 minutes expliquer biso nini surtout en fait les gars kuna na maman Olive et puis na ba collègue na. Et puis tu as dit à votre question. Tant que avion et atterrir, to kiti, ma camion se zala disposé wana pour la biso. Ma camion se zala disposé, babi samiyene o na ngola babi na autocar. Babi se zala ki ti eke me maxon hôtel. Vraiment to zala ki bien accueillir na mboka wana na ebisio non. Vous avez un hôtel à Prince, Yamboka Dubaï. On a temple. Vous avez un hôtel à Prince, Yamboka Dubaï. Vraiment non. Bah séjour
tokome kotungisa ko mama tofanda ta 10 ans awa po tozalaki mama atie biso à l'aise moko non en tout cas nzamba pesa longue vie nzamba pesa mama longue vie vraiment surtout na bato ebele na mboko bazo valoriser biso bo ozoka pe na esengo osala mosala ngo lisusu très bien po ozomona ke moto azo reconnaître mosala na yo po mama reconnaître biso ka partir ya mosala oyo rien que mosala oyo po so mosala oyo te alinga abengelanga place très bien faut naza reconnaissante donc tokitaki babiso tokar evandi wana bajip ezwi biso tokei ti na hotel a prince donc tokoti wana ozomona même bataxi ezali mosusu bokesala bacourse lokwa toyebi anglais te na bakarte ya bachambre tozotamba nozolakisi munu omwana chauffeur aokama bino bovanda kuna ndeni mama yo oza na mbongo po baza na bacamerounais baza kuna babikolo ebele tokutani na bachinois mosusu balobaka mpe lingala donc bacamerounais tosola bango na français mosusu na swahili donc batanzanien mpe baza kuna mufai babiloko ya ndenge wana donc tosala mpe mwa bacomédie na biso mais so bozosola na swahili ozokama bino bokomi kuna ndeni bazokamwa bino même oke place ba bijou po bosomba population ba congolais mais so ba yoki ka bozola na hôtel wana tout le monde se pose ba question bola la kuna ndeni donc place on a bato ba koma on pa pa téléphone merci maman livre très bien voilà donc tant on le place ba bijou to ba ke ndé maman zaboyi ba bijou yo au sombi na Dubaï na voyage maman na mimi bino oui bon na obomba te maman ta sombera présenter en rendez maman ta sombera nga bijou na nga Aïe maman top là ta bijou za ba cadeau na pesi. Merci maman. Na Chanette. Nyonso. Bon montre. Te montre yanga mo. Maintenant na ba matika non t'a dit et puis voilà. Maman top, je suis tellement très ému, je suis très heureux. Au lobby à travers votre travail que maman Olive Achebinoka Ayebebino et aujourd'hui ezali ba fruit ya musala na bino. Wan ezali musala bo sala ki lobina obino bozoko sala. Lorsque vous regardez la lire au vent des choses avec votre travail plein de insultes tout autour na bino, pensez-vous que secteur wana akogarder kaka esengo oyo batu ya malonga bakoki ko bano pusa na pembe na bino? Bon, so pona ba ingir mbela sa boa kisa biso. Très bien. Po ba finga ekuto ya minene ya koleka kuto ba olo balelo. OK. Mais acha ngo kate. Acha ani ngo kate. Donc fira ya mesi bozo finga ya osala neka. Ti mko bo changer langage binomo. Po mto bo finga répondre à une minute. OK. Bata mayele ba on répond les imbéciles par le silence. Très bien. Ta la banque na musique. Mais elle continue toujours à osala bolamu na e et pas battre. Vous comprenez? Bon, ba polémique en fait je ne sais pas par rapport à quoi. Biso bata liboso te maman mimi na Dubaï. Amemaka et tout quoi ba comédie sur plus de 20. Très bien, très bien. Ba kendaka. Biso toke juste 5. Pourquoi ben jeu? Donc biso tozana na droite ya okende. Pour les tours à liboso ba kendana na mona polémique te. Na yoka pété ko eloba mime na tour na biso modèle ba polémique tozolandela okana musika. Très bien. Na ba réseaux sociaux to mi poser ba question qu'est-ce qui ne va pas et à quoi? Pas tout sous catégorie nzamba sala bango bazana pour na Benjir va continuer ka. Très bien. Merci. Voilà. Ozana question mususu bien ngana continuer. Na lingaki na tuna question pour koya okimanga ouais ko échappenga et ça maman be makasi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé na Dubaï entre Sila na ndeko Gabriel? Ou déjà, il y a une émission de Gabriel à Sagna Kinawa. C'est comme si Courez a eu déjà bien tina Sila. Ce qui a bien Sila bien qui c'est parce que ils a recommandation ya maman et puis ceux qui peut Sila a bien qui ndeko Priska pour maman dem da tindaki. Normalement ba ko sur la tête mais to moni moi Priska na ba vidéo na bino et sika Sila zali Priska aux appel moi li solo ça passe. Mais avec Gabriel, notre monde a pensaté Gabriel na Sila. On les a analysé. Et puis, depuis aéroport, biso tozala kiwana parce que les gens va confondre qui hein. Je même appris que non. Mama top muto abenga Yves, mama top muto abenga Tadi, c'est faux, archi faux. Ngana kina mamunanga na bengi Yves pour accompagner ngai. Coïncidence wana tokutani kutu na pesa ba maman mbote dans musika. La personne qui nous avait approché c'était Aïcha Okoko. Voilà. Donc to batsape loko tina aéroport yonanga. To sala ki constant wana ke mama Sila na maman Gabriel courant ezo lekate. Continuez voilà et puis dans ma vidéo tu vois vraiment
vidéo moi tout le monde appelle belle vie et plutôt j'allais dire si là Nandeko Gabriel et si comme nous a qui on a fait courant ma na kati tout ça d'habiter malgré maman bengi bino mais bolinga mo ça vraiment te entre si na belle vie na Gabriel na si la ba famille ba bandeko pour les bien. D'abord, ben, il faut en attendre qui n'a pas si Vincent Toulouse Mbote à transmettre là qui un message et puis malamon quoi passer les vidéos. Si là na Gabriel, passer les vidéos. Passer les vidéos ba mo pona longola image on n'a pas batuke ba na ba problème ba na ba on a problème et puis Priska. D'abord chambre si la zone la na Priska. Ah bon? Parce que c'est comme Yemoro Priska uta sala ke mission bi modèle a tinda mieux pas si là. C'est sa sœur. Et là Moriza na ngote. Et là non sengara na biso ba comédien na Kishasa sotoye tous à la bien par rapport à tous à la libanda mboka. Très bien. Na kini a to sala ba sembla mo be soto ke kuta na lemtu la libanda mboka to laxi bolingo moko be ke to sala bien. Très bien. Il faut to longola ba semblant na wana vraiment je m'adresse na ba collègue na tout ya théâtre to tika ba semblant so to zala bien to zala ka bien na libanda mboka to laksa vraiment que non to zara famille mais so to comme na kini on dirait mutu na mutakoma na ba distance na ye mutakoma na ba kara na ye wana ya ngwana moni eloko esala ke et troublera ba fan ba comprendra te est-ce que ba yoka na robe ba yoka na te or en soi to zara na biso bien. Très bien. Baza très bien, pas de problème. Okay. Merci beaucoup. Mais apparemment, ce voyage ici, et là qui le la voyage, il y a une réconciliation. Priska, na Mama Sila, il y a Mama Sila, na Maman Gabriel. Donc tout tourne autour, il y a Maman Sila. Vous, en tant qu'une maman, ça vous dit quoi? Et aussi, c'est comme si tu choix, bino pourquoi il y a une chambre na Gabriel, Priska na Mama Sila choix wana pourquoi to banane nous sommes là onani yo ebige courir les bien les kino gabi donc bonité maman tchabiso na Gabriel to bonité non to bonité donc et ce qui veut dire que makambo nyonso ba rumeur et les kaka na ba réseaux sociaux ils savent aussi que non on a au courant et les gars alors photo séparé bango na éviter so par rapport à bongo na éviter mais to mutapona keloko pa mama zati. Très bien. Mama yé moko sala mama kamne na ordonné na batu na ye na pesi mote na maman Angèle kana me ba mote na maman. Donc tango bazo kabula banana ba hôtel ba non Gabriel na top. Sila na Priska. Aisha koko na Sylvie Bongo ba kineke na ibo. Voilà. Très bien. La question est à dire tout le depuis aéroport to monaki courant wana be d'abord na aéroport Gabriel ayaki mutasuka Gabriel ayaki mutasuka to zala na nuka ngai Aisha na Sila na Priska Gabriel ayeko ya mutasuka le Gabriel azokoma mba le Gabriel a commis Sila telema PC kit. Très bien. Sila telema ka PC Gabriel kit. Donc eloko ezati. Lorsque vous avez demandé à ce qu'on appelle maman Gabriel, réaction ya bande konoyo bofanda ki na bango na table, c'était quoi? Maman Gabriel nde elle abanaki okoma nano te tenga na benga ki abina na njela mbouteillage pour azot moi retard à kokoma par rapport ya ba résultat né à Covid. OK. C'est très important pour ceux qui ont été. Très bien. Il y a on est passé un mois retard. Merci beaucoup. Yves Pan, on a question bien, on a continué. Merci beaucoup Maman Top. Je suis toujours na ba propos na bino olobi bandeko ba voyager ba kenda et créa polémique ou de créer OT. Mais juste un tour na bino de polémique et bimi. Ozomo na te que non les sanga na bino 4 bokendaki entre vous, entre autres Mama Sila bozali na moi ba problème oyo ezoko nécessité que lelo et comme polémique parce que si nous regardons même na ba réseaux sociaux et pas batou o bazo sala ba émission les gens qui insultent la majorité ce sont les abakouk o bazoko seka Mama Belle-Vie parce que atikalaki ndakisa ndeko Yves autu ko citer biso kombo ya frère moko awa pour nous confirmer que ako tikala kan du sous ko nyate pas ya mama ni mama te. C'était quoi une façon de régler le compte et pas ya Belle-Vie? Bon, merci bien pour la parole, Tadinga Lapa. Merci. Là, on peut cet exemple Moro Boui. Maman Tinda Belle-Vie n'est pas Maman Tinda Belle-Vie n'est pas qui est juste et tant où Diana Makila paie à son âme et Koufa.
ayo kata séjour à zone pourquoi vous avez problème pourquoi c'est la tikala vous avez problème et un autre problème le quoi maman pour na ya mona qui est belle verticale il y a problème nga na omona na problème na kati wana mais il y a choga ndeko lo bate soki akeli susu balongole kombo a choga na ebité azana information moko ya source oui tindi lo babongo peut-être nga na ebité c'est ça. Et pourquoi vous êtes une maman, excusez-moi, je suis votre fils, mais là je fais mon travail. Supportez-moi. Et pourquoi aujourd'hui voyage Nabino au Bokei, tourisme, repos, et comment le cola sujet ya mokiri pour na koluka nuire, ko saluer image ya mokope ya bino o azali na kombo ya Bellevue maman. Bon, il y a un azolo bati, ba barbare, batoka balingana bango koloba. Très bien. Ba barbare wana donc na éviter bazo comme ça un problème pourquoi? Il y a un autre PC exemple si nani maman tinda Bellevue kenda yé moko États-Unis. Ba comédie musu ba kenda te. Mais Bellevue déjà est États-Unis. A kenda États-Unis. Pourquoi il bota problème? Donc eza na ba barbare. Toka epé koloba pourquoi maman tindika Bellevue? Atiki si là pourquoi? Atiki bisopé pourquoi? Mais et c'est peut-être ça qui est carrément nous tout mon quoi qui est ah ça m'a camé na calcul na ndenge na donc obligé était maman il faut non ah ça musala na ceux qui monter maninza mbate ah bon na voyager kana maman top tokei et ça n'a pas problème ce n'est pas dire que le quoi maman top a voyager dans comme spécial qui ba batikali non les paliers circulent encore oui non les gens encore té bilobano ba et puis to inana peut-être poto inana voilà timambi zanga raté hein so to inana poto aka bato très bien mais na moni eloko ko inana na kati wana ezati ta balinga musuba kenda Dubai to tikala ka ezaka problème to vanda pekal ta obiso pe to ke Dubai je crois que on a commencé à ba collègue penza bazo combien bokene voyage lekinde mutamto solution na ndenge na c'est toujours les fans ba fan comme tu vas créer problème à soi problème il y a na moté bien de bolier belé kabaninga par rapport pour bosser pe moi mokié bo fêter na likolo ya bateau munene bovani na table ya prince bozi ba bijoux le kabango minene bozi ba mbongo le kabango tout ça yango ça donne que voilà na bango ba vana ka pas roi ba vana ka lokole papa biso to vane pas moi très bien oui donc différence c'est ça pour maman on ngani ko la na hôtel maman place à kina mais maman tout place à bien très bien ozo kata tant to kina ekoma maman son hôtel à bien donc bango ba vana ka pas biso to vande pas prince et puis ezaka lupango moko clôture moko ozo yo très bien donc dès biso to zala ki bango pe bazala maman somela bango pe ba bijou tout na bango pe ba sombela ba donc différence c'est ça injustice pesa na moto mais nazo comprendre te moté maman bezo bina place. Mais les motés maman B apparemment ils ont beaucoup plus naka kotika la ya maman Bellevue yango et comme sujet ya mokeri et puis si nous allons plus que ça dans vos vidéos ezaki na crimoko o bobanaki ko boaka souvent ezali est-ce que kuna tension ça va est-ce que tension kuna ezali malamu tension au bino bobanaki ko tuna na ba vidéo na bino presque s'il faut qu'on aille vérifier nous aurons de preuves là-bas ezaki tension par rapport à quoi ou par rapport à qui? Et pourquoi? Tension par rapport à Gabriel. Tant on voyageait, Gabi tension et Mataki. Ok. Ok. Gabriel tension et Mataki. Tant azoka ba bien te wana ba ko expliquer maman, to tambola maman tambola na ba médecin. Ameka ki ko examiner ye ko kende na hôpital ba tout ça. Ponga pe na kenda na hôpital na zana bezo ba sala na examen général. Ba salinga pe ba sali pe Gabriel, ba ma c'est $3000 pour na examen. Basali Gabriel, basali Pengai. Ok. Ozoka siko tension ezala ya omataye. Tangu ya ye abeti lisolo, ye moko Gabi tangu abetaki lisolo. Nde bango siko bakomi kotumbola ka ena cri wana est-ce que tension eza normal ezaki na ndenge ke wabwaki la mutu eza na ambiance moto za na ngo kaka place tozala ki na voyage et ça n'a rien à voir oh bato na tension soki yana non wana mutu kaka nisima be bazalo bango pona Gabriel kuta komi ko ba bongo tension na nga yango elinge komi sabino tozo seka na biso na ambiance très bien tu tozo maman muke ko tobaki maman a pesa ika ndingisa et puis si la Bellevue à l'époque est-ce que Bellevue peut banego pesa pe ndingisa a bengi bino pe oui
c'est toujours mon belve au pona batu yemoko non non maman c'est ko pona batu banda moko yemo d'abord ko benga biso banda na belvite nga ba obenga nga pe na pa dani ba so benga nga na mama disait ba obenga nga na maman Angèle donc ba za obenga peut-être par rapport il y a ba responsabilité ba za nango peut-être comme belé et on va comme préférer moninga collègue akobenga moninga ne collègue na facilement na facilité par rapport il y a peut-être ba numéro na biso ba za nango te il y a ngona belvite bon kolobake ekomisi na yebite na monika mba liboso nde sila be na yebite soki ekomi wana nde nakokota na kati te pona na yebite soki ekomisi la mais namonaki sila moto abengaki très bien voilà talingala pas des questions ezo continuer au matin Dubaï mais c'est là où makambo ezali Dubaï na biso pe Mama Top nazokendaka toujours côté kuna moi nasalaki analyse mon pour non lobake Mama Top azali lokola arbitre azali lokola elle est au milieu du village Maman Gabriel Toumba déjà na Maman Sila il faut qu'on se le dise malgré semblant courant eza mabe Maman wana Priska ndeko nanga Priska que je salue courant peu deux mabe c'est vice versa na bango nyonso et Mama Top était là lokola arbitre. Vous avez joué quel rôle depuis votre départ par rapport il y a ba bêtises ba insulte makamo nyonso et l'équipe tout autour ya voyage na bino Mama Top. Merci beaucoup Tadingala pas seulement le roi Saint-Esprit mon roi Maman pardon na je veux juste donc en finir ozaki lokola na bango nyonso ndeti yo moto zaki sans problème s'il faut toloba yango ndeti yo moto donc ozaki sans problème tu mangeais avec tout le monde tu embrassais tout le monde et puis maman aussi avait compris à ça dit exception à même on a business class pour nous respecter par rapport à rang na yo. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup Dubaï pardon. Bolé na OK Dallas. Vraiment merci beaucoup bientôt là si la auto benganga. Merci. Si la auto benganga. Les sous les sous. Te si la auto benganga lobi ça va maman Gabi oui ça va. Ayebisinga merci na ndenge cadrer biso. Merci. Wa cadrer biso bien, au sanisa biso malamu. Donc au vandi na biso, au laxi biso vraiment que non aux an expérience et puis aux an mokolo. Merci. Vous comprenez? Très bien. Bientôt là si là, il y a une émission ngabi opposer une question de Saint-Esprit mutakoti katina. Si la auto benganga. Donc 10 à 15 minutes auto benganga avant na bima. Merci beaucoup. Nous avons un serviteur dédié. Merci beaucoup. Bon. Naïbité dans le bani na place wana. Na pêche aucune réponse ici là pas au Tchobenganga. Donc nazalaki na baleki, nazalaki na mwana. Presque à mwana. Il y a bengeleki. Très bien. Donc nazalaki na baleki, nazalaki na ban. Nazalaki na mwana. Donc il fallait que nazala na bango pour il accepte que azana mukolo moko na kati na bango. Et ça là qui il y a des fois tous ça tu vas dans chambre au monde si la Aïcha Okoko presque baye baye na chambre so ambiance de qui on a vu que si la alinga ko sekisa bani ko sekisa to makambo et les kana matanga ya papa bisa le père son âme to bando seka ambiance de kana batata moi sina ban to bandi ko seka grande sœur ya si la baigner na vidéo wana a passé je suis avec maman Top ici to seki to solo li bien donc ambiance c'est qui to zai peza famille to zai peza famille yango moi na lobby ambiance tozana on libanda mboka to yaka na petit na mboka na biso et ça biso malamu to yaka na ngoti na mboka na biso donc vous avez constaté que là-bas moi bokese ni mo bozo zala ki ya makasi contrairement à vous ala moi ba distance OK biso nyonso très bien tozala moi ba distance par rapport à libanda mboka moi be sengo moto zana ngona libanda mboka ndina kina to mais vous faites dans parce que bien bien amour exact un ezali ils ont venu papa Bible le le cœur de l'homme qui me pose yoka Bible le cœur de l'homme est mauvais ngaza ina bande konanga nazo telema pe même susu so nazo mélanger ou bien na binani nsama mnoko na champagne nazo que ça la petite besoin na tiki na na barrière passée je sais que ma famille est là. Si là, ma petite sœur, Gabrielle, ma petite sœur, et Priska, c'est mon enfant. Donc, Nazata na idée ma bête. L'été, quand mon petit frère, donc, na tika mon naza à l'aise, na yep, na ju faire na meli. Na meli à l'issue.
donc nata na idée mon côté que oh na resonner ya otiela nga poison ya osala nga boye ya kozong idée on a na mutu ezala ke na ye na meli point pas mais na Congo bolonga bozosala te ndenge moto loba yango tolobaka nzambe asunga biso mpe bolonga tozongisa ngo nde tokosala na Congo awa to esala biso bien peut-être bafan mpe baosepela bamona sikoyo ki tozongi vraiment bien retour na bino tomoni déjà dinana na aéroport je sais pas beaucoup toyambanaki bon tant tokomai na Addis Abeba tokutai na Sara Masiala ok tokutai na Sara Masiala ye kutu mutu amona biso tant tokesala banani wana ya baformalité wana tuta beleli to ya Sara Masiala ngakuna Zambela na sale ba black na ba poster na ba page ba na YouTube aseki na bise ba influenceuse influenceuse na bise toza ba influenceuse il faut ka ba sala biso bongo YouTube na ba page musala na biso faut ka ba poster ka biso ba yambani na sila ye mamsi ba yambani kitoko na sila na ba seki to seki na Sara Masiala tant que tu commis à Ebsi sur le bit, il y a Nadine Azana, Ayota, Nabia Nadine Dena. A Medina na comme Nadine, Gabina et Baratin, Abi Azali Banda Ayo Zwanga. Depuis ce pétant, le roi chauffeur a commis déjà tant que ce tour Malamoni, Dinana Benga, oh, Sarah Ebsinga qui osa, Nandeto Yambana. Est-ce que vous avez un déconnu si là? Lenga na bimi na tika basila nga valise na nga lokwa de abakoli na nga valise na TV bima ki avant bango. Nga na tika bango na ba Gabriel kuna nga na yo bima nga na moni dinana to yamba nga ba Sara ba na kati na de na kende na nga. Très bien. Voilà. Tu aussi ça na dossier à Dubaï, n'habite sur la il y a tellement de questions. Vas-y, supportez-moi maman. Je fais avec mon travail. Comprenez qu'il y a Sarah Tola dans le Bango. La Tola, je te salue. La tata de mes enfants, je te salue. La tata de mes enfants, je te salue. Ici donc Zouamio, la tata de mes enfants. En tant qu'artiste, voyage Nyonso, ça. Et Baksaka en plus na Moussala na Bisso. Et Baksaka en plus na carrière, na créneau, na Onyo Sobino. Bossalaka, à part le délire, à part l'ambiance, à part la fête qui était là-bas, bon, même les Bissonines. Parce que voyage Oyo, Makelele et Bimi et Belé, il faut qu'on se le dise, Mama aussi a beaucoup dépensé, misé sur vous. Et nous, il y a Bino de la part de cette nation où vous servez. Bon, même les Bissonines. Tu m'as mis une joie. Tu m'as mis une joie. On m'a dit que tu as joyeux. Vous avez joyeux, oui. Les gens ont partagé. Partagé, puis la bande de voix. Parce que tu m'as mis une joie par rapport à Moussala. Non, non. Par rapport à Moussala, tu m'as mis Bobimisi Bisso, Batambusi Bisso, Baliesi Bisso, Bafouteli Bisso, à place à bien. Donc, tu m'as mis une joie. Moi, tu es dans l'émission d'Inseng. Je suis joyeuse. Mais dans cette émission d'Inseng. Ils ont partagé. Oui. Ils ont partagé par rapport à quoi? Oh! C'est comme un voyage à Guillaume, ton voyage à Guillaume. Mais nous avons partagé. Nous avons partagé. Nous avons partagé. Nous avons vite. Émission Vanessa, nous avons partagé. Nous avons partagé la joie. Oui. Nous avons partagé joie. Je suis joyeuse. Nous avons fait Moni Dubaï. Nous avons Très bien. Quand on a un programme, les amis de Maman Top, c'était pour faire voyager en décembre. Par rapport à la carrière, on a 30 ans. C'est beaucoup. 30 ans de carrière, on a subitement, Mama Waro, Mama Wabatoto, Mama Wasalama, Mama ni Mama. Étage à Souka. Avancer, étage à Souka. Ascenseur à Souka, place et coma. À faire voyager, na Kei. Nasani. Navani, c'est que les amis de Maman Top, bah, ils ont eu bazo 500. Fin de l'année, on doit aller en décembre. Moi, je suis ça là. Bivi service traiteur le poko, la moni, ma sœur à moi, Virginie, yo commencé à taille. Pourquoi pas bijou mandola le poko, moi sorti cuisine na défaut. Wana service traiteur à Banamboka. Bo benga pinza bazan Angleterre. Karine Manessa ma jumelle à moi Sangela Mino mon nene, moi c'est Mwindu. Ma yaya chérie, bise mondele à force et tranquille. Aïe. En tout cas, Yuyu Belmira, mis à moi. Pourquoi pas Wani Evelyne Full Option, la grande dame de Belgique. Et là, je vois Sylvie Akake Nzambe, passeport rouge.
5 continent likolo nango bakisela ye alonga nzala tete yondo yondo ya batete mwasi mbishi babi na lemba mosenje aza te yanga leki umela nasi sese mafi na kati ya Italie mwasi kitoko. Très bien, Mama Top, je reviens toujours là vers vous. Et tout s'il a été Dubaï toujours. T'es Eza. Eza il y a Dubaï quand. Yeah. Et puis aussi par rapport il y a Moussa Nabino. Babengako mama ni mama. Maman Azanga génération, maman Banebele. Je pense que lorsque vous parlez ici, vous parlez avec votre cœur. Ce cœur-là de maman. Le problème, il faut qu'on se le dise que Eza déjà wana. Maman Sila, na maman Bellevue. Il y a un ça ne va pas. Ata to kangi miso, ata to lati ba lunette to monango ke, il y a un ça ne va pas parce que to détecta kama kambwana pe à travers les réseaux sociaux. Vous en tant qu'une mère, vous avez 5 petites minutes. Parlez avec tous ceux qui insultent maman Bellevue. Parlez avec tous ceux qui parlent à mal Kombo ya maman Sila. Un message à Kimia par rapport à retour Nabino pour aider aussi les autres à bien faire les choses, surtout par rapport à la carrière Nabino. Il y a un problème. Par là, je vais dire ceci. Dans le baka en tout cas, fan, bosunga biso. Très bien. Bosunga biso vraiment. Peut-être au monde côté biso to yo kanate, so bino pe bo aider biso to yo kan. Ba côté to ko ko mate bino pe bo ko aider biso to koma. Mais nzamba sa la grâce. Na usolana Sila, na usolana Bellevue. Na usolana ba ngomba mekana ko longola image wana ezana mito abatuke. Bayokanaka te, bazana ba rancune, bazana ba haine, na éviter par rapport à quoi donc to bundana likambo wana to salango kana ebi ki nzamba osala grâce to salango et puis bon mona vraiment que oui ambiance l'équipe et ole kanango kitoko et le kitoko to bana nzamba bitumba ngo ezaka pona bonzambe te ozakati na Yesu babitumba ezala kaka nuit et jour. Mais le roi Toaba Nanzam est au long, mais toutefois, je vais causer avec mes soeurs. Non, Solana Bango. Nabi Kebayoka, Balinganga Beming. Si na Dubaï, nous avons un Bellevue, tout sur là, la présence. Taille S. Et Yenga Bali. Kitoko. Tu l'as dit qu'à Dubaï, tout le monde va. Banani va. Comment dire? Balien et Bimi et Yenga Naip, mais qui peut là. Bien en tout cas. Félicitations, hein, petit frère, félicitations à toi. Bah, félicitations pour une belle sœur, Bisso. Bisso Batata, moi aussi, à Bana Bisso. Conseil au PSAI, ils ont l'expérience déjà, ils ont maman, ils ont des cours au Vandi plus. Na libala tango moulaï, ben lelo batu bazoloba, baboba bazoloba ma ebele, pour na libala na ye. Na libala. Mais il y a des artistes qui ont toujours des côté baké, voilà Tibo ya Salibe, moi Sangaza Boye, Babalié, tout ça voilà. Dans le baneka yenga kanga matoi, oza start. Ya ofinge zanga te monde na biso yangana ya benji. Oza start kanga matoi, wana matoi moyo gati, wana misu mona gati. Wana muna ko no lobati. Kende na bango bon ti ba barba bon changer langage. Voilà, merci beaucoup Mama Top Tadingala pas. Voilà. Dossier Dubaï toujours. Bon, moi, je suis intéressé beaucoup plus dans Moussala Nabango, mais sinon, quant à moi, Ivipan, je pourrais dire que Mama Top, un dernier mot par rapport à Bande Konyon Sobazo Landayo, et puis par rapport à Mama ni Mama, Mama Olive, et puis fan Nyon Soya Théâtre. Par rapport à retour Nabino, message important na yo on nga pour l'instant. Dans le baka merci. Merci beaucoup na Mama Waro. Maman Marie Olive Limbe, merci pour nous valoriser Moussala na ngai. Nga na solo ba de ma part. Merci pour nous valoriser Moussala na ngai. Vraiment maman, je suis reconnaissante. Ce qui n'a pas une grâce à Tanzamba au CPLAT. Bola Mounion so babete la ngoma boko. Bola Mounion so bakomisa. Merci beaucoup. Na matière vieux amené. Et puis que Zamba la liboso mais eza ya sukate. Pour grâce à Nzambe Zanan. Il a capé Nzambe Zanan.
merci na bana poto nyonso oyo bozali kokomela nga oyo bozali koencourage ngai oyo bozali koloba malamu mpona ngai en tout cas nzambe apambola bino napesa les amis de Mama Top lisusu mbote wani Evelyne full option la grande dame de Belgique napesi mbote na ya Lili Mavinga mama sociale na Amiens napesi mbote na Alpha Alingi mon grand frère Alpha Alingi première lettre alphabétique babila taille avantageuse ya mama Micheline Rachidi Mose taille voilà belle sœur nanga napesi mbote nanga na Armand Kunku na madame na Solange Kuku na bébé na bango Marguerita ba mbote na bino mbote na ngana Karine Manessa pourquoi pas ye moko la Rose Télévision Maria Fina mbote na ngana Émilie mon général salutation na yo yangwana pourquoi pas Solange Étoile KLB na pesi mbote na ngana lisusu na Marina Bolo ma belle sœur de moi-même la Brazzavilloise Mbalou Touré bambote pe na yo Mbalou Touré bambote ya mingi vraiment na bato nyonso oyo kosoutenir biso même la prière de loin ou de près vraiment nzambe apambola bino en tout cas tolekisi séjour moko kitoko tolekisi vacances moko kitoko vraiment ya luxe nzambe apambola mama zongisele ya mingi merci na bandeko na biso bakongolais nyonso boa na Dubaï en tout cas tomonaki bino boyambi biso bosepeli pe mama bafleur nzambe apambola bino. Voilà. Nakadeti ya Lavana Junior Otobindelo Soubien Dino là. Éviter bango pe basana katina ba voyage le komoko bande komso ba epinga ki yango wana. Ba benga ki pe moi trop. Ba benga ki pe moi trop. Surtout pour na lava. Pour na lava. Ouais, surtout pour na lava. Lava bena azanga kate na ba voyage. En fait sélection non Mama Top. Mais ça là qui dit à quoi? Pour vous dire que eza problème te oso mutu ayete eza grave eza un problème te même dès tozali na mama kuna natali bato ebele neti ya bajournaliste oyo ya presse ya mama tokenala bango ebele bazalai te baye ndambo natali voir même na sécurité na ye baye ndambo oyo nyonso biso tomonaka na tomona ye te donc eza mutu asala sélection na ye. Ok. Et na ngolo côté qui to comme ça un problème, to comme ça un polémique, to comme ça grave. Non. Et le moins grave ça et ça n'a aucun juste nous c'est là qui bon. Maintenant na otambola lelo pour na intel to tamboli to zungi. To za spécial temps to l'équipe ba batika la qui na le côté. Très bien. To yebite lobby sélection ça la mayendenge ni. Bo esili penalty. Ozoyoka les paniers circulent encore. Donc on a un grave ton diète que na ilo la kokuta na nzambi non. To kena obetaka tout place au batino so mukilipe bakenda. Preuve na kati avion to mona pe ba congolais belé, ba étranger pe belé, to yepe na ba congolais belé na ba étranger belé. To zo comme ça grave comme si to koti lo la bino botika le bokoti li felo. Non. To kena juste tour, c'est ça. Voilà. Mama Top pour la combien de fois Mama Top hasard na maman Olive Pembeni s'il faut pour rappeler encore ba ndeko ba fan pe ba otala yo. Pour la première fois, appel, il y a une carte qui nini. Et ça m'a mon père pour la zone na histoire à moi. On appelle na qui na carte pour la première fois na benga na papa Dani. Ok. Na benga na papa Dani. Voilà uti Angola. Là na uti Angola mtango soit benga je crois maman ici. Si je ne me trompe pas. Ok. Voilà les bande connaissons la quête Dubaï. Ok. Maman a une stratégie na e ba o ba ke na éviter tout. Mais je me rappelle tout à l'osoli bande on a soit que dans Dubaï biso ba auto ke ndaka te mama bengara apesaka ordre na sima. Moi mutu na mutaka na ozo moi pakola minaye. Très bien. J'ai pakola minaye ngane tingana ke na pa Mélisée mutu bengara ngai. Après papa Dania benganga, maman Angèle pa benganga. Donc nga pembe na maman na ke moi mingi. Na ke moi mingi za ils ont kinga kati, ils ont je l'aime, ils ont ouverture soit il y a restaurant, il y a hôpital, en tout cas la salaka. Mais ça va par rapport à Yamusala na yonde mulitala. Bon, et ça fait par rapport à Mutema. Moi Swahili. Vous avez plus moi Swahili wana. Moi Swahili pour na linga boala. Je sais pas mais apana à l'évoquer dans la Mutema. Te ça na peka par rapport à Mutema ya Mututa mususu pe. Dès toza boye ata Yesu tanga za otambola na baye kodina ye. Alinga Pierre mingi, écoute un Nzambe. On comprend.
alinga Pierre mingi même ata na ba prédication ba te ya biso na ba église Yesu alinga Pierre makasi mais bango nyonso bazala ba discipline maman linganga mingi en tout cas ça vous mentir maman linganga mingi très bien nazwaka ta osolana mama neti voyage penza nde nazwi ta na osolana penza bozo solo la penza lokola on est ba camarade ozo comprendre alinganga mingi yango balobi ke ozotyaki songisongi na badossier mosusu kuna so kotika apana shikia mwana toto donc ozokende kaka ndenge wana baninga baoyoka kiswahili te mais yo ozokendaka na ndenge ya motongi na kiswahili. D'ailleurs pour ton information mama linga moto akenda koloba mabe ya moto epa na ete merci alinga te très bien kosala erreur wana te okende kofunda moto epa mama yo ndobima moto malamu alinga te alinga te. Je te dis frère alinga te bon babiloko mosusu eza tobenga ondeni yalo kwa ba cuisine interne babiloko mosusu oyo tomonaki omona mpenza moto azoloba boye a contredire moya koloba ngo eza te donc alinga te mais bato bazo ba comédien moko nde akifunda te belvi mpe moto yango ye mama ngo azaka pete moto akoma kuna na facilité pembe moto donc ovandi noka oketi ata biso nde to voyageaki ovandi ka bokepa mama non ye moko soki esepelisi nasala ambiance na bana approche bino ye moko nde ayaka pembe na biso bovandi de tout soki eza temps oyo il faut avanda nanu ye mo mosika avandi moto apusana pembe nde na loyenge ya boye akende aza te bakosa bino te nga mpe navandi mwa mingi na mama moto akende apa nde na loyenge ke aire nyonso oza na besoin même bafoto eza na temps oyo alingaka ye moko alingi bon cette fois-ci tokozwa bafoto bokangi bafoto tu vois eza te ke o te mpona yo mama azalaka nani komona mama Olive Lembe et surtout yenayebi bato chaque fois so bamoni photo une fois vidéo na mama Olive bakomobenga ngai babenganga ata ba 7 fois kaka otokendaka na 2019 wana kinga kati wana bato bamobenga na baproblème na ye ivi pa nsunga ngai na baproblème monisaka mama Olive abi na bakutana ye wapi tokenda babengisaki biso tolie mwa tozwi mwa eloko na biso tozongi bapale bato bakanisaka ezaka lipa na nguba kopusana pembeni no amwasi ya mokonzi ozoyoka baloba abi bamesana ya mokonzi te très bien bamesana ya mokonzi te c'est notre maman oyo alingi biso mingi alingaka biso mingi ya des fois akitaka mpe na niveau na biso approche biso alongolaka biso mwa asomo oyo tozalaka nango mpo na ye asolisi bino boseki ambiance asalisaka bino mpe ambiance mais eza na ta moko bo ifo bosentir vraiment ke wana mwasi ya mokonzi bovandi mpe na kwe na bino ye mpe na kwe na bino tu vois même photo ye moko moto akordaka tozwa photo nde eza ngulungulu te ezaka chose facile te voilà lelo Priska akomi pembeni déjà akomaki mingi mwa na Belleville bakutani na sila basololi otobi ezaki impossible l'histoire wana toyebaki biso sotala yango tomona comment adébordaki na grande sœur na ye mais lelo bakutani na Dubai grâce ya mama Olive Lembe basololi kuyeni na Kinshasa est-ce que basolola na Belleville est-ce que Priska kozonga mpe lisusu kosala bafilme na SB toza baquestion oyo nde bandeko batunaki biso mpe totuna bango nde bakoyeba non c'est l'analyse na yo oza mama c'est l'analyse na nga nayebi ke Belleville obenga ye aosala na ye mosala Belleville obenga ye aosala na ye mosala sila aza nani presque aswana ye na Belleville na sila te aswana ye nde na bafani ozoyoka bafani bakoswana te areponda ye nde bafani yazali na problème na sila te na obongisa te ndenge ezalaki nalobaki basenga ye pardon nde bafan et puis na sila solola bien asexcuse nde akoya kotourne soki asexcuse yango nabengi voyage oyo ndeti ezalaki voyage ya réconciliation mais basololi bien baza bien ye moko kuta bisila nyokoli ye na bitinda bana bango bien baza mpenza bien nayebi te soki makambo yango mpo nalandaki commentaire je sais pas soki video wana lisusu mpo kuna lokwa ezali nango wifi osombaka na bino crédit te ya ofele nde ezaopermettre mpe tokokotakota désordre vraiment namonaki wana mpe famille libota misusu nayebi te so baconte fonde wana balobi tomona lisusu te na film ya Belleville désormais yo na film ya Belleville toningi komona lisusu baloba ngo na Priska
toseki tozaki ngai sila na ye presque toseki ka sila kutabina nga bayaya ta ba commentaire mususu o bango balinga lokwa ba diriger bato toseki na biso kaka nga alobi nga naseki kanga bi en tout cas bilo mususu bon to di bango eza bato za ba star est normal ye moko presque atango alekaki na émission ya Vincent Toulouse alobi ke ba injire liboso e banaye koswaye mais sikoyo on dit benjire yango et comme c'est so solide akoli voilà benjire yango ekolisi ye sikoyo ata moto alobi ndeni na kombo na ye baotikala koyoka réponse biso. Merci. Il a retourné quand même na SB aussi. A retourné sauf si la bengi a retourné sur Benva bengi. Na moto eza oui. A retourné moto ya na moto et puis la côté niveau sopela en mai. A retourné. Une question Maman Top, moi je viens quand Nangam Nabino Moussala. Na paix ma petite. T'es aux autres maman maman. Tozo salaka pour paiement pour otambola qui moi trop en avion de donc voilà. Maman ni maman. Tout le baka yekande to tikala na ye pour na bino ba comédien yekande moto asunga bino parce que même le gouvernement ezalaka limité pour na ko apporter bino aide. Est-ce que lorsque bosangana ka bokenda ka pe vers maman bozalaka pe na ba projet o ekoki kotombola secteur na bino ya mosala ya théâtre comme elle a un bon cœur azalaka maboko yo fongo mapono sunga bino. Oui, belle question. Projet ça. Nous tenons à côté déjà projet nanga. On bien na yoki en répondre. C'est toujours la communauté, il y a univers ah donc chaque montant qui na projet na yé est personnel. Mutakenda na mutatambola na communauté azate. Mutakenda na oya yo poser problème na yo. C'est tout. Mutakenda na communauté na mukongo azate. OK. Mais bilo ba mission ba sala là il y a Maïcha ba bingisi D3 ba que ça va toucher la bango. C'est quoi esuka? Mais siko pour ni que ba ça m'a répondre. Te bango ba lo ba. Parce que ça qui personnel. Papa siko si besoin qui Maïcha esuka wa pour soulever le mot très important. Maïcha esuka. Parce que faut pas montrer montagne na dossier personnel. Sur les esprit ya ba congolais et aussi ba la communauté te. Esprit ya ba congolais ba fourmi ba na mitu. Et si ba na communauté te mutu amtake na problème na personnel. Ndenge ka mutu na mutake na pas nzambe na problème na personnel. Yo mone pas nzambe ba kende la communauté. Merci beaucoup. On les a priés, on a battu la banque. Non, il y a communauté, la communauté par rapport à collègues, par rapport à Moussala, on a retombé. On n'a pas la communauté. Maman Top, voilà une dernière question. Non, pas une dernière. Pour tous non. Question Zali. C'est-à-dire, Maman Top, naïbi que chaque moutoufa liya kanakati ya musala nae. J'en suis sûr avec votre travail et qu'on permettre yo au sala makamonio so ozo ko sala. Mais les cadeaux au moutou akoki ko sala yo peut-être et qu'on permettre yo te au construire ou au réaliser ba projet oyo zala kana yango na vie. Vous êtes toujours et pas ya mama ni mama oyo azo sunga bino. Est-ce que votre travail ba fruit nango pe bo bénéficier kanango bo toucha kango hormis maman Olive oyo ayaka en aide alongola bino pe moi complexe apesa bino pe moi eloko na maboko moi valeur ya makasi tokolo ba onyo so na TV tango. OK apesa biso ngo ya makasi na ba valeur na biso te ngana lo mo lifter par rapport ya musala na bino par rapport ya musala na bino vraiment OK nazo répondre peu par rapport à musala na biso oui et ça à ça là sauf que nous c'est le bama na télévision quoi ils en monde quoi ils bossent en monde. OK vous comprendre ils bossent en monde faut par ozo le bana ozo le batte très bien le nom dit surtout ils a raté ko ya ka koluba OK ko le bango le vie botter le problème il faut être sage pour la réponse mais assister à du son question les ali par rapport à musala na bino artiste comédien hormis ce que maman Olive fait avec vous. Je suis vraiment maman Top parce que je sais Evre nanga oyo musala nanga donc apporter lenga oyo. Mais kasi yango penga pe na répondre bino. Na bina ko lobate. Mais c'est bon.
Ok. Nazo comprendre question là non très bien. Mais maman Erio Zolba c'est bon mais tout le monde a capable pour pauvre et tout mambo belé kokufa pauvre bien ko senga aide. Naza artiste est normal. Michael Jackson pour toi un milliardaire a kufa le gouvernement mtekundi. Et yo kanisi ba kunde Michael Jackson na mbonga banki na. Non, aza artiste sala ki oner amboka. Ba artiste za ba musicien na biso ba kufa bazanga ba mbongo ya kokunda bango. Non. Et eza droit ya artiste, il faut gouvernement kundaye. Il faut gouvernement sungaye. Eza bongo. Et normal. Très bien. Vous comprenez? Et normal vie artiste ngwana. Jamais artiste ba kamata mbongo ne ya caisse ou bete ya banque ba kundela. Bon musala na o sala pona oner ambo. Totambola na ba drapeau ya Congo. Na maladie cotisation bosenga ba. Na maladie. Na wa bela to sa nisela. Na ya question. Nana Diana. Te omoni oya Diana. Te oya Diana wana ezalaka biso moko reconnaissance na biso moko. Wana ekomaka mitema na biso moko mutesepelaka te. Tozala ina ndeko tosani. Moi papa amona peke tozala na bandeko na ye, azala na bandeko na ye pe. Aviva pe na bandeko na ye puis azalaka na bandeko na ye. Tosala ngo na comment dirais-je, la volonté na biso moko. Okay. On comprend? Tout ça là, on a volonté na biso moko. Ce n'est pas dit que Diana n'est pas à l'hôpital, à un bon hôpital. Non. Bazala Diana na Saint-Joseph, azalaka na soins intensifs. Donc on a déjà famille n'est pas bon pour nous bon. Mais tant on toujours une nouvelle que Diana obé là, à un hôpital toqué, to le bin non, to kota la ndeko na soka ya pambati. Il faut tout ça là, pam. Yango to. Donc ils ont assistance. Pour assister et ça normal même bateau basala la bapiro so muninga la bango zombela moi et loko malgré entreprise robimisa mais moi aide à ba collègue pe ezalaka isalaka et c'est mo beno na vivra na bandeko c'est ça Caporal Murumba il y a cela 3 mois comme ça déjà passé bakundi déjà artiste bozo tsambo bakundi nene bimita lelo programme humanité jusqu'à présent kasi on makamtolo bango ya gouvernement Artolo ba gouvernement ni ba caporal Murumba 18 ans. Ozo comprendre. Même ba image na yo na même ba otia. Ba to si ba bossa na ina mboka. Ata ba 20 ate. Ba bossa na ide na ba mboka. C'est ça tant il est tellement ébélé. Mais yango tende mutu e ko boya gouvernement bisambo ko ba kundai non. Aza mutu asala ki pe honneur mboka. Voilà. Neti bateau lelo ba descendance les gens bateau lelo ba koma pe au théâtre ba otia ba maquillage ça bango nde baza ba modèle bango nde baza ba o ba banda ki yango mais là ya matanga ya isa mélodie busaka cotisation pour na ko zanzoto ya ndeko na continuer ya kitesa na mbongo na bino moko mélodie azaino azai muto azana temps mais enterrement ne peut bochaki pe donc bozo kiper par rapport à temps o ya sila mais ezala ka bongo bino bolandi makolo ba papa wana eza bongo neti biso ba comédien babo kanjunga kalate yango na mama deso kitoko la kalingaka njombo kitoko ngumba kitoko nazo comprendre te pourquoi po nazala na kati na ite sona kita nazala na kati ya groupe wana namona na ba ministre ya finance namona papa Chaka Kongo bazolo bakuta ya ministre ya finance bakanga ku ba photo moi ba mbongo ebima président nani président Alain nani comme Alain Kayembe azo charge ya cercle bon pourquoi pas il le ba okunda bon moi na ya lobaki pas question bati d'accord ndengo wana ye moko lokwa na Côte d'Ivoire tanga koya il faut baser la mbongo l'été bimandé ba kokunda ndeko na bango ba wana comme choix peut-être ya famille ba artiste wana président na biso Masumu oxygène na Masumu de ba yeste biso li solo wana la famille ba ba décider mbongo soki bimi nde ba kuni ndeko na bango là et on a ka artiste mais volonté il y a ba réunion pour na papa Murumba ezalaki vraiment ti ba réunion de salama peut-être mais ezalaki ba mbongo pe bima sauf que ti lelo bon le quoi moi na le bon toute façon moi na ye na éviter les rakoya bon et puis manière ni na musala abi sambon ko ba kunda papa na ye pas de problème. Voilà, merci beaucoup Mama Top, c'était là Mama Top après Dubaï après kozana biso na ville Kinshasa tout quelques jours moko pemi to bi boto solo na lelo. En fait, nini les kaki na mboka Dubaï. Merci
na coupon du bon à Canada, mon ami, qui c'était mon futur, sans oublier ma maman que j'aime bien, Maman Billy, vraiment la fondation, tout son bavé, non fait et la bonne sanité. Maman Emeline, c'est mon thème, mais tous, Pépé Lambetou, Maman Dikelemba, et sans oublier, grand frère propre, il y a Cathy. Jean-Robert Kalala, les savants de la RDC, la force Kati Motema, il y a Maman Nabiso, donc Yoyebika Gamer, Bambo Tebele, et Nabosani Opete, Charlène Kadani, donc moi aussi, Mbiji, Mwindo, Ngolo, Kitoko trop. En tout cas, merci Nabulo Nayo, Ozosala, Nakata Sita Promo, 240. Voilà, Maman Top, moi Liloba, et puis Bandewatuna qui a Bogné, match pourquoi? Oui, non, na Dakar, on a coupe du monde déjà pembé na bidon, on a été comment? Mambo tes numéros ça va bien. Tolanda est à la télévision. Merci na ba collègue neso tokenda na bino. Na moni bon aussi la Bisalu Mams. Na pesi mbote na ngape na Priska. Mbote na na Gabriel Bolembo, mbote na Like Akanda. Na pesi mbote na équipe à Maman Nyonso, Maman Angel Kaname, Sylvie Bongo, na moni bongo Feza Mika. Papa Dani, Bambote na yo vie Damien de Monekene. En tout cas, Bolimbisanga va toucher peut-être ba combo ba Suzy, peut-être combo eko échappé nga mais posa toujours nanga elongo. En tout cas, merci na Trésor, merci vraiment na Bino Nyonso. Équipe Nyonso ya Maman vraiment merci pour ozala na biso bien, bozala na biso gentil, bozala na biso humble, vraiment bolakisa biso ke boa bande ko na biso. Encore une fois, merci na mama ni mama. Mama waro, mama ke na batoto. Mama waro, ma accent mama angu. China kenye nitakupatia. Nitasema tu accent, Mungu akupe maisha mrefu. Mungu akusaidie tena kwa papa, salama kwa batoto, salama alinde jama mzima. Merci na mama Anto, mama Kuluto Anto. Na pesi yope mbote. En tout cas, merci na Anita. En tout cas, sentir à maman Nyonso. Vous allez na biso malamu. Zamba Pambola, j'ai quoi Zamba Biso merci Kati. Merci na mutuno sur l'émission oyo bozolanda biso. Zamba Pambola pe bino. Ba bazana poto bande kona biso. Ya ba Congolais bwana poto, ba Camerounais, ba Nigériens bino nyos. Tozaka famille na tous les 5 continents. En tout cas to kende na kimia, tozaki na kimia, tozoni pe na kimia, to lobika nzambe merci. En tout cas Zamba Pambola bino. To mona mission balasi.